oba mona yibiso nde bakangaki bakoka basango ke non toyoke makala toyoke musika en preuve de quoi toyebi te tozalaki na parquet tokuta ipekin toke parquet bon lokwa banani bamagistrat bayebi mosala na bango koleka biso apene kaka sikoyo nde tokuti obunda batali dossier magistrat omoni eloko nini akokangela biso te vraiment amoni ke non eloko akokangela biso eza te donc topesi toujours justice ya Congo. Merci beaucoup. Merci na bakonza mboka vraiment. En tout cas bakonza mboka pena Naomi yeyo. En tout cas bakonza mboka vraiment merci. Lou ezali petit frère yo bakangaki Naomi yo toto bisi na maman et mosiko yo toza ba 23h. Siko to ba 23h. Naomi yo ko ba momke. Non ko yaki. Bayebisi balobaki boye bamemi ngamba mwa ya prison ake prison mutongo yo ya bimi wa côté prison yo ya bimi baloba ebele ngai yo mutu nakangamaki ngai yo nazongi tango komi na parquet sakime tango nakomi na parquet nakoyaki nakangamaki okoka ete nakoka ete émotion somo parce que to bamemi nga na hôpital nauti mwa bien nde nayo bima mais bakende ngalima tukende ngalima balobi ngalima oyo eza kaka na biso te nde bayomema na mama ye. En tout cas merci tosengi mpe nzambe vraiment merci en tout cas merci mpe na nzambe abatelaka biso en tout cas pasio tozali nao makasi ka nde ya Naomi makambo so toyebeka eza makambo mike me nde ka nzambe abateli Naomi toti na mama ye mona papa na ye toti kozwa ye Naomi abimi na ye en tout cas toseka nzambe nde merci ndenge abateli Naomi po mokili ezolela kaka Naomi monde atie kaka Naomi en tout cas nasenga ka justice ya mboka na biso merci vraiment merci nde mosala esalami bien bana poto Naomi yeyo bozolela ye vrai chéri botuna Naomi mais babiso omonaki Naomi ndenge akwelaki miso ke likolo aopema te akopema lili donc babi nzoto malili makona maboko donc mwana mpe akufaki aboso mwana akufaki yebi te kwa nzambe ka merci kaka nzambe ka merci nzambe pena merci kala osaka nzambe merci abateli biso Naomi en tout cas bolala bi bato nyonso bonne soirée bozala bien kwa